ekomaki mboka RDC pene ya maponami. Motei azongi lisusu. Aye kosakola nini? Alati liputa ya Fati. Buba binote. Mikolo ya boyende batongolo miso bayaka pona kobungisa batonzela. Yango na memeli bino candidat numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi. Yende bokopona. Motei, pona nini choix ya candidat numéro 20? Tika na sosolisa yo. Wana azali lokola ngai. Denge boyebi tata na ngai na likolo, denge pe boyebi tata na ye Tshisekedi wa Mulumba. Na mama na ye Marthe, ndeko ya Marie mama na ngai. Nalobi lisusu boye. Ezali na esika moko te batangaka kokoma mokonzi ya mboka. Ezalaka kaka tango okoti na misala nde okoyeba yango. Yango bisika biso na mokili. Bakonzi nyonso balukaka kosala kaka deuxième mandat. Ya liboso ezalaka koyeba penda bokonzi ezali nini. Pe kobunda kosala. Kasi bakobundisa yo pe. Ya mibale de ekosala ete. Okomi deja na maîtrise opesa penza oyo zalaki kokana. Memi ngai pe nasalaki yango. Babomaki ngai. Nakokaki pe kokende. Me nasekwaki pona deuxième mandat. Félix Antoine Tshisekedi azali na misala mingi ya kosala pona mboka. Kasi topesa ye chance asala yango. Motei, aolobi to vote Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo numéro 20 et bongo ba candidat mosusu. Bulanda bango te. Wana banana ZBD libota na nyoka. Bombeka te boko teka mboka ya bino. Bako yebisa bino makambo babungisa bino nzela. Topesa chance ya mibale na Félix Antoine Tshisekedi. Bona unité, sécurité, pe prospérité. Motei, awa okoti makambo oyo. Seke ozi mwa. Ya mbongo na mbongo. Ya motema na motema. Pona Félix Tshisekedi candidat numéro 20. Na sali yango na motema. Pona mbongo te. Nalobi na bino solo. Soki pe mokonzi akanisi ngai. Nakoboya te. Ngai pe nakokanisa bino.